Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Woo! Badonda te poani. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osakana na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene bana poto tuka awa kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona mouvement na yé le bateau et ça va master les autres accompagner pour les leur et comme ça d'ailleurs on est à beauté dans le groupe d'accompagnement pour balancer ça les appels nous on a répété pas on a tout dans avec la mission la mission na bango la bongo na clip donc répétition à 8 ans pour na banda le monde on a eu trop de parce que dans le temps il fallait conscientiser les musiciens d'artistes voilà mais kaka donc il dit malon mais félicitations pour la silence parce que qui m'a envoyé qui m'a dit pendant mon temps de travailler des télé qui m'a dit ça ça ba pour y pas dans mon rato là-bas mais félicitations un peu pour le silence dans la compagnie que mon baolo bana dans leur compte et on se compte mon salaire donc on a dans salaire à bango motele bala ta su clip na banda ofini clip na ba ofini yaka non mon équipe pendant nous na za na on salaire dans le président bandi surtout mon dans central bando loba parce que on a maka aux arana nous on salaire quelque chose tout dans bandi tout nous avons un message il y a ba choisi la tête on céleste choisi ma tête joyeux anniversaire choisi ma tête on céleste lelo mbele nakutamini kana njili yazo kitana vyonga na wazungu na ya bahoro bon le rôle les Canadiens là on a fait la table on a moniteur on a pas le calendrier la montre on a dit mais on a vendu à tout na sali 14 ans na kata na cause la karaté na moi biso za loba banzembu na ba œuvre na biso za loba ocha compte mon na banque pour na lobby na yo za ndemo na moni que na 14 ans na yindi moko yango pena ndeza kapena mini cause na tel school na ko ko déranger na orchestre ba tout na ko déranger te ke bo pesa nga bote na zela musalo na yo salesi na to musala on a salela ibango esili après na c'était sali nzela na ngai donc ya nanu na tale ke nanu pour na bina ngai fonga mona bunda. Voilà, je crois que les lopels, question dont on a posé réponse. Donc, ils ont repris ma BT junior quand on a repris sa mère, on a développé la chimie, il dit, j'en ai le numéro. Voilà, t'as dit les bons tickets. Là, la télé, je suis chez la femme, on a invité, donc moi, on casse le calibre, c'est la télé, moi, ça là. On va dire, on va la barbecue, la l'autre donc tu as dit que tambola ka mama o ba petit na ka c'est le la ka na o le bozo à Shakira ba o que me jour na banda devant la staff mon moke pena ay bois qui ba blo ba DJ ba sala wana après wana to kende a bini ba za pena plus avec plus danseur ngani na commission na animateur donc abodiko vous montez ba you and me moi na abna bilo on ba dekasai katanga donc avant mambo belé on va découvrir que dans attend na monisco donc ba o kanga non moi on se bien na point pousser ba kit affaire mais moi non avant na parents qui ba de la tenga vie normal
nabite fa ya kapale azonga aya kapale azonga ubangi ataki bana bongo kaka mwancho te kasi biso nde tozala tozala temps ya koétudier motu avant koma na pala na nga ndenge akoma boye donc nazwaki mpe na temps ya omemi na basala nzambe prophète konde que je sali donc nazwi temps ya koyeba état d'âme mpe ya mwana ko namoni ke te peti oyo tokotile bongo te aza na art mais na art na ye mpe tobenda ye to instruire ye e accompagne makambo aye abina namona kaka dans oyo jour moko kutu nalobaki te yo lelo otikala kobima ntango bazali na complet baki episine ti petit akende na piscine omona bavideo ebima o batu petit wana azobinda na piscine akenda boye donc petit mpo na petit aki yo kosala nule te ifo tanga ocomprendre ekendela bongo na ye te amélange nule na ye na classe osala ye bien mpo akimanga te aza na éducation auti ozango na tala donc fo okende nde mpena molomolomo donc yango moni omolila lo gene abisi na sasi bato to babina olokwandomo je te dis po biso sope tokomika yango atoyo na crime nde mosusu medasi yaka ozaka to tindika lalo oke pena 1 2 3 obloqué ale bamba lisusu tindi toza pena bongo donc eza bien makasi te mosala kitoko wana mpenza ekomikaka pli biso bebe canga azongisi so barigen akendaka mpenza mbe ayemba na place bula rigen lalo suka bongo te lalo tosala effort to aévoluer mpena ke mekina bien olaka baleximisi baza wana bazotapike malongi baseigneur des hommes na église bomokaki baza wana bazaka mpona kosala bakoni motopela bien voilà c'est-à-dire kala mingi te je crois que binte komona na internet batraité de makambo nyonso parce que ya mécondoléance même parce que eparlaki na mamala tomonaki na internet nyonso elindaki mpo biso bamosusu ya bio lelo non tade aza mpe complice yo mpekelaka mpe koza baplan kote kuna kutu en tout tomona nde komona ezalaki sali ozalaki mpe na kini te oyaki na ngolanga je crois que komanaki bakuna ye bio pokotaki sikokoti yo te nga nakotanga te nakotiananga ye donc tokendaka na kote wana omonike mamu na bango ozokonte te donc mamu na bango konte nango te kari ya na voir bato bango bacomprendre banani ya solo banani ya lokuta donc babaiki te au nom de la femme mpona okende yango gauche droite te non vous connaissez la vérité vous affranchira basilanga yango na bato na bazwaki wana bakabola moko esisila voilà merci beaucoup esesilaki donc kimia esi ekoti mais ekoti na kotanga bakoma bato surtout justice ya mboka ezali mpe esalaka loba likambo oyebi surtout kotanga bakoma boneti nga nakalanga mafumu yana bato mosusu basupportaka te neti bamema mingi otangi bongo baleke tu lobi plainte ye na ntango bajanvier bazotoka basora banini carmina déjà voilà tade de monde qui le surtout otala caméra moi message sur le orchestre au mieux on te caméra na yango otala masango ezobima obanda watandongwa ekufa te ekufaki te tade azalaki ya kutu tade ndakei ndete nanya sikoyo tala olingo otalaka mpe na rete nango na tv bandeko no bacollègue no baolando na ex-président no mwana liloba etaki grand frère okomi mpo bino na ndako so otala ndenge moko zomona ndenge nazomonela na sens nini expliqué bien précision mpona ke nango mpena na mouvement ndenge ezokende te tade aza te tade mosusu mpe akozala te babisela biso bafotokopie na bango bafotokopie bayai ayo aya te nga ntango nayaki tade yokona explike yo tade aza te na sensomoko jacques te ayaka nani omoni tosangi komona ebomboko jacques motu to ozomona vo identité na ye donc oyo nakoyebisaka le roi national bamoto place azali en tout cas eza orchestre na ye moko koloka ayebi ndenge nde azokende ma biso toza te bao batika na nsima bacontinue mosala tenga na makambo nanga nyonso balinga botolanga ata passeport te donc sangaki nga mpena na bana na ndako nga moko naboyi problème normal na bana mpena na palenga moti nazokende proprement donc asoi na soi donc yokesa toujours très jovial yokanyema pas de problème donc bacourage l'orchestre évolue ndenge bazoévolue biso mpe tozoévolue eza problème te lelo mpe ndenge tobeta boye orchestre mosusu ekende boye nayeki bazona savivi balingaka bongo feeling musiki mpe lelo bana mpe bapusani bakokende mpe pa leroy d'affaire mpe betizaka apale na bango lelo mpe kermes bezala samba tade ya obeta wasi tade ya obeta na kermes ya zamba biso toluka mbongo oyo eza important eza mbongo le reste wana tout donc naya mpena bono aluka mbongo nalesa bano bana nsima d'abord producteur eza nango moko donc azobongola yango donc azoninga bablague te donc jeti na mamo naosala c'est toute une vie oyo naosala donc nabike bana su congolaise parce baza na lola baostion ti vundu bayotie mvwamba na mito baotala bafuli yongo bazona savi mpe
Junior Chimini, donc bango tout donc habité balina mamoza la carte bien. Voilà, là, tu as commis des choses parce que tu as autres qui m'ont formé sur mon mobile téléphone, les autres sonné, les autres qui ont la ce monde entier. Mais tu as dit, moi, c'est comme ça, tu as pu nous aider parce que nous avons une machine. Maintenant, il y a vocal, il y a un film, il y a du malé là. Mais qui malé la toute ça? Ouais, si vous voulez les causes, tu peux faire ça bien aussi. Moi, mon cap, tu as une blague si tu as pour. Tu es causé, on a aussi causé, on a tout pour la table. Tu es la danse centrale, la 5 ici, tu es causé la table. Olakuya no lukeli ngaye iwa na ngai nazala ko vivre na bona lelo yo pesi nga malheur mawe nandimite mayango melisaki ngaye ekokite nga natondite mayango pesaki ngaye bwakela wakela mukoko limai ekola ebota mbuma ebota nzete kwisa makasa milinga batuma milinga emona nzambe nayebike batu na pale bakomprendre milinga emona nzambe donc mamongona mana mingi nzembo oza mikolo kala te bozwa titre na mino zero po nayebike esala bana tu ya miza bana tu ya monde entier bana tu bazala bon musique nzembo zero bolingo ebandaki nde nakibolenge tala lelo elingo bomanga nakanisaki nakovivre na bolingo ngo tala natikali singleton mosufa kebere zero tije mo zero millionnaire ponza vina musheni donc on a choisi ma tata ba bon anniversaire na yo et na koki ici au Congo ça s'appelle ici boss Fabrice Santé boss américain na 0033 casque série 14 na 0027 junior kabana na coach meilleur militaire ya chimene bien na 0033 et na Santé Blandine Omar na Londres et na Santé Tantine Esther Malonda Matata Madame Christiane Mons, Maman Paradis, la Santé Angélique Madelena et la copie pour le pour le programme de répétition, tout ça toujours mardi et mercredi, dans la campagne. Recrutement, ils ont continué toujours, tous les musiciens, par exemple, avec la ligne, avec la guitare, ça leur a tout, dans le cadre de la musique. Aya, l'extrêmement campagne, mardi, mercredi, à 12h, 16h. La reine d'Itara Koye, donc, la tout bazar. Voilà, merci beaucoup l'équipe au Bagarre Central. Et un grand merci à la chef Nangania et le revue de Beau Sanati, un héros d'Alom, où Bassala Rabon a dit un grand merci à la public, au vraiment Balandarabiso, donc Gare Centrale dimanche 12h40, rediffusion mardi, la nuit, donc mon ami dimanche prochain pour un nouveau numéro de merci. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo Température. Eye na mopepe asika. Ya tobina Congo Température. Eye na mopepe asika.